Pas solo la vérité. Oh, chapeau bépingle. Oyo chapeau yo na ngonga moko. Ndeni bakosa loka pona yo moko. Na yebisi yo oyambaka bato ebele awa. Ba saper bayaka. Eza comme des garçons. Pas solo la vérité. Lelo zo comprendre nini na poto ya lelo. Na communauté congolaise. Na lobi na yo. Nini yo ozo comprendre. Merci. Na lobi yo likomoko kinde ko chimboko yo. Dans la poto. C'est na poto kindoki rosa. Na lobi na yo ko babo yanga toba yinanga nga makambo na lobaka. 5 ans prendre comme la réalité. OK. Kindoki ekoti poto. Pas solo la vérité. Ya musaka takone zana. Denilis. Au moins yé asa nzaba loba vérité. Mais la plupart des pasteurs est comme business. Mais bazo mona bando quitté. Et là que comme sakangai. Moi c'est kobo aya kan église mais pasteur a dit à quoi c'était que yo za moi salibala mais tala makabo yo salibala balo bangote. Pas solo la vérité. Mais bino bando loba bosa ba kiss na ba musicien acha. Yo zaki proche ba musicien. Ya. Est-ce que yo mondo za wana bongo na motema na openda bien. Do za wana okenda penda mona pasteur moko. Oyebisi makambo yo bando osala na ba musicien. Merci nazoya. Okoti sujet moko ya bien. Na yebisa yo na tambola na ba musicien. Pas solo la vérité. Et puis na poto na accompagner peu bato mususu. Ba yo zo kiss. Oui. Pour ça na on. Arenyeti. Bonga sani. Azwa kambongo akanga bino esprit bo pesa kaila ça va raisonner. OK. Bo pela kay forme, ça va raisonner. As un musicien. Ba musicien, asa musicien de ba musicien. J'ai accompagné plusieurs musiciens na ba mystique na bango. Pas solo la vérité. Musicien monene na mboka na biso aza jeune oyo asala type na kombo ya Mado Beta mais ambassade PC visité. Yo zo comprendre ni na réalité et puis si ba musicien na été quoi na cadre de séjour ya Belgique. Oui. Et puis si ba musicien na visité. Yo zo analyser nini à propos ba visa vis-à-vis kaka ya fabrication mais ya ba artiste congolais. Est-ce que ba ambassade oyo eza na Afrique na Congo na mboka na biso précisément est-ce que ba respecta ka ba artiste congolais? Pas solo la vérité. Il y a que 2 Congolais. On va reconnaître comme artiste musicien. Ah voilà, poto na France. King Kester Meneya et Papa Wemba. Tous les autres là. Bazo Mikada Simabasi. Papa Wemba zo mukanda que musicien. En tant qu'artiste musicien, Kester Meneya Azo Mukanda en tant que musicien. Abwaka ngundate le côté musicien mon côté. Pas solo la vérité. Mundela zakazo bate. Ceux qui vivent aux Kalisa. Qui va toi ba visa na boy. Ceux qui ont bonne et difformité. Un jour à récupérer pour t'ajour après ça va visa wala. Na moi si on a besoin dans komba moi c'est mon Catherine. Il y a ça ya France te. Il y a ça ya Schengen. So balobi Schengen makambo ils en Belgique na Bruxelles. De bouche à oreille. Ceux qui ont qui à côté masolo à lokuta. Un jour bo kaka. Balongoli kuna zonga babombi. Pas solo la vérité. Ah, Ferregola. L'artiste Ferregola. Le 26 avril, Paris, la Défense Arena. Arena, oui. Autant dit ça. Ferregola. Autant dit ça, plein, il y a super plein. Ah, plein, super plein, c'est sold out. Sold out, donc, bah, étangler, bah, toi, vite, et coquille. Sold out. Sold out. Ferré. Fermé. Ferré. Pas solo la vérité. Guerre, wana. O gai moko nazala. Ya Jibem piano papa chéri na wera son
bato akabola bango nani biso ba meromane bakuna bato ya toki bato ya jibe bakuna baki bato ya fali ya bango telekaki na makasi po ti lelo tokoma binemi nga azalaki na bamasa na ngai tokabwana mpo ngai akendaki pa papa sheri bango bakendaki pa werason ti lelo ekomaka bonjour bonjour Basolola vérité. fali na fere bakutana basolola. Il y a trop de songi continue à Makamboana. Il y a aussi des artistes à Mikolo, bazotia bango songi. Les qui sont à déconner la parole. Bengaye na téléphone. Solola na ye. Mais yo comment tu dis quoi au tali fere, au approcher fere. Fere ana tina na ote, mais yo approcher pourquoi? Pour ocha moto epela. Oyo atmuni na fere ba yokanate akime pa fali. Donc biso bato ya mokili, bato azotia ba petit na ngami balana conflit. Bana mbale baza ko tambola. Moi je les ai vus na Château Rouge, mukolonga na biso qu'il faut pour quitter quartier latin. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson. Tala mbisi pe ya mwana te. Haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu, na ngulu, bazali susu, makayabu, brochette, otobengi kamundele. Mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais pona esiko yo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire te musape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Journaliste
Nikenyema, Yomokonza wa journaliste. Nikenyema, Yomokonza wa journaliste. Nikenyema, Yomokonza wa journaliste. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune. Sur la vérité studio émission Nabino. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Oh, bopesa nabiso, botala rabiso, na patience, nyoso, merci. Nabino, lelo, nana réel plaisir, et sabino. Donc, soki nzamba sungi, msouti lobito, kosala 90 000 abonnés. Merci. Nabandeko nyoso, basabona na chaîne YouTube. Dès le début et surtout, bopesa rabiso confiance, lelo, tokomitala na abonnés, boy. Et puis, soki nzamba sungi, na quelques mois, tosala 100 000 abonnés. Merci pour la confiance, bopesa biso, très cher internaute. Alors, on a une activité na yo ba congolais ba habité contacter biso to représenter on a mis sur Batu ba que congolais moko sa la société telle congolais moko za na entreprise telle congolais moko za ayebi ko sala musala telle ozana concert ozana événement ozana na album ezobima single projet promotion n'hésitez pas à contacter biso to c'est la bino comme il faut oza a pour pousser ba congolais nyonso surtout ba sa musala bien autant bon appel tout droit aux sur la vérité. Nous avons un événement d'artistes congolais où se produire produire bango na kati na mboka au Europe dans la bande de belé où la production est bien na kati ya France ba congolais ba na mboka. Pourquoi pas tout le bela bango to na gaz mawete si je me trompe pas au bazana mo bangé na concert les 14 oyo na kati ya France Paris les 14 septembre na la Cigale mo na mboka gaz mawete. Le Seigneur va dire que tout beau travail, c'est net moment. So, vous avez une place pour les 14 yango. Samedi prochain, vous avez un gaz, mawete, dans la Cigale. Vous avez la place, s'il vous plaît, pour nous passer à mon amboka force. Merci. Vous avez la Pulga, Cosa Nostra, le 21 septembre, dans la scène musicale à Paris. Beaucoup dans la scène, vous avez habillé, s'il vous plaît. Beaucoup dans la FNAC, vous avez habillé, s'il vous plaît, parce que tout ce qui est Mikolo Mingité pour un concert, il y a la Pulga Cosa Nostra, Montona Témé dans la scène musicale, Azoya, dans l'orchestre, dans le grand complet pour nous faire ce spectacle qui toko, pour nous faire cette musique qui toko, Eriché Watanabe. Tous en un père, banama inabiso, bana talent, bana touche, basala msana, bien le 6 octobre dans la République, concert Isa un père, bonjour place pour nous faire sa force dans banama inabiso, Zozona Yuma, donc baza prêt pour nous faire biso musique qui toko au basé l'Arabie surtout quand en live. Bonjour place s'il vous plaît pour le 6 octobre République salle yangwana bobeti salle République bosumba billet bokina Fnac bosumba billet s'il vous plaît. Bosala yango. Merci. Tozana Diesel Gucci. Donc, le 1er novembre 2024 à Paris, ma sœur qui toko, ma tonton qui toko, ma bon garçon, bozo à place. Parce que Diesel Gucci, aza ko concentré concert oyo, les a blackité na Bataclan. Donc, beaucoup de city à Bataclan, bozo à place, s'il vous plaît, beaucoup na Fnac, bozo na billet, s'il vous plaît, parce que biso tout, to kuta na Bataclan le 1er novembre avec Diesel Gucci, boito gabazoyo. Bon, nabi que ba chérie bien bolinga mingi bo bozo la place déjà s'il vous plaît. Tous un frère nabi so Hervé Moté a été featuring na loko kanza. Donc nzemweza eko simba do ba embeli tata ba embeli mutasa li corona c. So ino yo kiongote s'il vous plaît qui ndeko yo kanzembu wana eza suka na nzembu frère nabi so Hervé Moté featuring loko kanza. Les nzembu kitoko na sengi na bandeko tu botala rabiso bo s'abonner na chaîne YouTube à frère Hervé Moté. Et puis, vous avez un qui toque au Baembele, Montassa, vous pouvez confiance, de recevoir Binoté, vous avez un produit Nabino, de présenter dans la communauté congolaise, de leur savoir kino, de leur savoir congolais, Moussala, Nin, Ouzosala. Bino, je suis international dans la régie. Merci, la confiance. C'est Bino Maître Gims, le 14 décembre. Ceux qui ont le côté concert à Maître Gims, s'il vous plaît, soit place, le 14 décembre, na Paris la Défense Arena. Il y a un messie l'ambassadeur qui a passé la voix. Il y a une voix qui est Maître Gims. Bisoto Zalawana pour nous l'accepter ni au grandeur niveau au messie l'ambassadeur Azana on a beaucoup papaya. Maître Gims, le grand maestro. Maestro Gims, c'est un grand chanteur le 12 place sur une orienté. Il y a un savoir dans niveau l'ambassadeur Maître Gims le
le 14 décembre na Paris la Défense Arena bozo à place s'il vous plaît ba congolais bota la biso. Non yo concert ya na yoka. Ya yoka biso za la wana pona la sabino bato bana Kinshasa bota la monsieur l'ambassadeur Maître Gims ninga balola Paris la Défense Arena wana. Le 14 rendez-vous n'est pas manqué. Bana Kimbozo à place ba congolais tout bozo à place boto la musique qui toque avec monsieur l'ambassadeur Maître Gims. Tozana les padres même place parce que Gims Robeta pour la bateau bana kin bo éviter ils ont la même place 40 000 places même format na Paris la Défense Arena le 26 avril avec chanteur le plus populaire du moment les padres Ferrego là Bilanga Loembo Motona Yambo le 26 avril mais si bino so une sur place tu auras déjà place tu as bien bandeko boto so na Canada, na États-Unis, na Australie, na Afrique du Sud, na Suisse, na Allemagne, fête. Et on est là et on a la fête parce que nous avons un artiste très très professionnel, les padres Ferrego, la geste de nuance. On a fait ce rendez-vous le 26 avril. Rendez-vous à ne pas manquer. Vous voyez qu'il y a un à l'heure, assis ça à peine à l'heure. Donc vous avez déjà billet bien avant. L'artiste est le plus populaire du moment. Vous risquez de doubler. Paris la Défense Arena. Donc, il y aura déjà, il y aura samedi à Tarati. Donc, l'artiste le plus populaire, Ferrego, la juste de nuance, elle a très carré, elle a très concentré pour la date Oyo. Elle a vraiment concentré, elle a proposé biso le maire, elle a préparé PC biso le maire pour les cabas on tout à PC biso. Donc, vous avez déjà la place pour nos PC Fox. Vous avez déjà la place pour nos bandeko bobenganga ko abetango 2. Faut bosso ba bio et facile là nan. La bio serait cylindre to rose vendredi au dimanche. Donc, mais vous avez déjà la place pour soutenir les padres, Geste de Nuance, Ferrego là. Une seule artiste congolais, on a bien à Kofi Olomide Lelo. On a bien à Ouiranson Lelo. On a bien à Mukulu Jibem Piana Lelo. Grand prêtre de musique en Boko, on a mis sur la légende. Félicitations à les padres, Ferrego là. Rendez-vous le 26 avril. Moto ko pelate, Mboula pe ko betate, mais vous avez sengo. Moi, ezate malilé kitoko. Oui. Bonjour, Kulutu Achamovoto. Bonjour, grand prêtre Mokonji Yaba journaliste. Oya koboya yo, akendo sala mokili na ye. Oh, chapeau bepeng. Oyo chapeau yo, na ana ngonga moko. Ndeni bakosa ke loka pona yo moko. Na yebisi yo, oyambaka bato ebele awa. Ba saper bayaka. Eza comme des garçons. Ya feta comme des garçons. Fata kimbala koza na hote hein. Te ana ngote. Ah, Nzamba comme des garçons. Ya Nzamba comme des garçons, bravo. Nandi makaye me kocho azana ngote. Soka ligaya na tekeli yango. Be penglo ze solo bien be. Pengbe ya solo penda batonga okandenge wana. Tape to sabo bata comme des garçons te kuna na boutique. Bazo talango. Fata kimbala pa omemela bango. Ya oui. Que neni ni oyo bo. Eza neni comme des garçons. Comme des garçons. Comme des garçons, ça peut t'avoir. T'es nabi chapeau au soumagouani. Collection à en fait. Collection à 2 ans. Collection à 2 ans. Oya moulaï na sanango. Oyo ndebi maki à fond yango. Ya peut-être comme des garçons. Comme des garçons. Tout na petit na onani. Petit na ngana ni Fata Kimbala. L'archevêque de la mode. Archevêque de la mode. Na linga petit yango trop. Boya créaka. Azalo ko la pe. Les motos ko benga neti designer. Aibi ko créer, aibi ko salama mbebele. Na linga pecho trop. Kulutu Achamovoto. To bengi yo poto analyser comme d'habitude hein. Oui. Mamboze belé rocho les alara musique té. Mamboze belé photo meka ko sala ba échange. Oui oui. Ça rocho là. Les lozo comprendre nini na poto ya lelo. La communauté congolaise. Na lobi na yo. Nini yo ozo comprendre. Merci merci. Les boss de la. Tongo yo tana toujours la muka. Oui. Bat bazo kota na France. Bat bazo kufa bat musu bazo botama. Nini oyo comprendre ko oza vivre oto profiter ko. Ko zo maele pa na bilo bakulutu. Merci. Omoni les boss Yamboka oyo du côté makambo tozomona yo ezala kwa mokonzi na lobeli olika moko
kindoki nde ekoti mboko oyo Toi, la poto. C'est la poto qui nous rosa. nalobi na yoko baboyanga to bayinanga nga makambo nalobaka 5 ans prendre komaka réalité Ok. kindoki ekoti poto so nalobi boye bato ebele peut-être bakoloba mwa mbala naza lokwa ana liboma neti ana kindoki mpo bango esuka kaka kindoki me nga naya poto mwana moke nayebi mambo ya kindoki te mais le bosi mike nyema lelo oyo oka mutu nyonso na mutu asali faute ana kindoki te mo wana ezalaka te Na poto da kindoki ezalaka te na poto. oui Ongo c'est biso sko lelo kindoki koti na poto. kindoki ekombi ya tro yaya Awa basenga eloko ko lieti na balabala. Mutu ozo kindoki ndeni. Mikate basenga na balabala. yaya kindoki ekombi ndenge nini nazo explique yo Expliquez biso. omoni ntango tookola na bakini tozalaki mpe na bakartio ka mere wana azaka ndoki ma eninganaka pamba te to babi mere wana azaka ndoki pourkui balobi mama amige te mponi babi mama ya asha te balobi ka mere wana azaka ndoki moto azalaki ndoki so alingi akufa atikelaka soit mwana ya mwasi soit mwana ya mobali bango na moi bazalaka eloko te me na butu batambolaka na barolls batambolaka na balimousine bazalaka na bavie moko ya danger ka mpo wana to na ndoki te moye todevelope yango te me kindoki wana bapesi garçon jeune azokola na kindoki na ye motema mabe jalousie yango wana ebotaka kindoki mikekema avant lala il faut osambelaka ye me tata nzambe aprotege yo misala na yo aprotege yo Amen. kindoki ekomi na poto surtout na Paris omweli comme nalobi lelo je suis pas le premier ya naloba je suis le deuxième après Bokecho alobi bakongolais bakomi na kindoki ya danger yaya moto akomeka yo osali ye eloko te kaka mpo amoni nde kose debrouille ya vi na yo akoti ndoki kindoki mosusu azolongwa Kinshasa nde ka naleka na nga boye napeti kitendi na nga lokola kaka alinga na nga bilamba nde nazokende vi wana na koprouve ye boyebani te combien na kati chaîne oyo miki nye makolo na yango me vie na ye oyo abengaka mingi eza nga analyste na ye nga me mutu lokola amona nga nalekaka awa akesa na bonga ntango auta kini ennemi juré na ye nga akoya mpe kofuta mwa mbongo na ye na chaîne mosusu mpo awa akoya te mpo ebike wana eza epa na ye ake chaîne mosusu abandi kofinga ozotala chaîne bobimi mutu nayebi ye te azofinga nga nasali ye nini omoni kindoki yango wana motema mabe jalousie bingengema mpenza bino bomonaki azokola me ntango asali eloko na ye boye motema mabe ebandi na koseka no ya pamba ekoma ya baproblème mingengema koseka yango ya koma na yango bakomi koanalyse tout syllabe par syllabe bao bayebi français bayimoni na zolo yaya tokomi poto ekomi na kindoki lelo bakoki koboya mais 5 ans après mingi bakoka kopesanga raison bakopesanga raison kindoki ekoti bana mai bamama mosusu aza koteka na ye ndunda na ye azosala bilanga na ye na bapépinière bawapi me biloko aza koteka na ezaki azalaki na deja ndoki ntango yakomi kokende vers la mort aotika soit epa mwana ya mwasi aotika soit epa mwana ya mobali kindoki ekoti na poto kotia tembe te omoni biso temo tosambelaka mais kindoki ekoti na poto bapaster tout le temps bazobengisa bino na bana na bino bokende baeglise bozobenga bango baaventurier baescro parceke lelo bokomolela kindoki ekoti na poto parce que bino bofungolaki porte bandoki bakota na bandako na bino
bakota la vie ya bana na bino bakota na entourage na bino parce que ndoki abangaka prière abangaka moto asambelaka moto aza na moto moto aza na protection aussi longtemps bino na bana na bino batu ya poto opekisa basi na bana bakinde l'église te l'église wana nyonso ba escroc pona bino so lelo bokomolela kindoki koti na poto na lobi na yo ba pasteur ya nzambe bazangaka te libisa ngai mais la plupart ba pasteur lelo et comme un pasteur écobiste bato ya ekobo na okai masana nga moka musicien lobi ba pasteur bakoma momi oyo akoki kozwa te na ndenge ya mokili mais na ndenge église akoma kozwa bamomi vie sekula mobutu alela na likambo ya bapaster yango wana omonike biso topekisa basi bana bakendeka église bandoki mpe baprofita na likambo wana ndoki akoya na église atiki kindoki na porte ndimanga mpe yokela ngai aye mpe basambeli paster azomona teke moto ana ya ndoki mpe azokwesaka bato me ndoki aza na kati ya église apoko korefise ye te est-ce que pasteur ayebiki aza ndoki atiki ndoki ne libanda voilà pasteur aza représentant ya Jésus représentant ya nzambe sur terre pasteur bazalaki pasteur prophète apôtre baba représentant nzambe depuis la nuit des temps bapasteur bazalaka bakombo wana toyotanga bazalaki tina ntango ya bajésus bazalaka me baza mpe koyebisa bato makambo aye penge pa roi alobi roi nzambe alotisinga mwasi wana aza ya yo te roi okoperdre pouvoir mwana na yo akoremplace yo esalami mpe me bapaster alelo akoma kobetela meme nani paster oyo nani ya musakata kone eza nani Deniles au moins ye aza nzambe aloba vérité ozomona mais la plupart des pasteurs ekomi business mais bazomona bandoki te eloko ekamwisaka ngai mwasi ekobo ayaka na église mais pasteur atika koyebisa eteke yo oza mwasi ya libala me tala makambo yo osala libanda baloba yango te pasteur akobeta ndeni yo jeune ndenge ozana oza nshérino ya kitoko sokende na église pasteur olukaka bola bino omoni mige makambo ye asalaka asimba labo asimba kisi ke bakolekisa yo mwasi ayekaka mapembeni ya prophète to pasteur mpo yakanisa kende komibomba nzoka pasteur ana boule abanda kowusa ye balimbisanga na mona utilize bandoki bakoma kotika kindoki na bango na bamusicien bamama na bandoki bamama na bandoki landaka baterme ya boketsu oyebaka boketsu bamwasi na ye mama didi asoba mabolongo eyinda oyebi te na mabolongo eyinda prière aprie mpo na boketsu aprie mpo na libota na ye aprie mpo na famille mobimba yaya kindoki ekomi na poto ya danger omoi bato ebele ko o master alalaki alamuki te bino boyebi te ndoki na butu ayaki abimi tala munene alaleli tombe moto bato alalaki tombe bupe mekatani moto akufi tobokele pa donc na hôpital o mort subite me bandoki bato babomi ye frère na ngai leki na ngai mwana na ngai yokela ngai kindoki ekoti na kati ya poto na niveau 0 so foto sani tolanda nkolo est-ce que yo nono la nikolo yo sambela wapi nasambelaka makasi so ete basi baboma ngai na makambo nalobaka oyo mpe natushaka bato mosusu baintouchable nde nakende namonaka mpe bamisiki nayebisa yo me moye bazwanga boye eza te mpo avant natia motu nayebisa nzambe merci
na ndenge obatela ngai tala kedeki pa mige ngima tosali na émission esili na zongi obateli ngai tina komi ndako mais sikoyo nakomi ntango ya kolala na ntango tolala tobundaki tumba na bandoki tobunda etumba na bazabolo tobunda etumba na ba esprit de mort ozolandanga alors nzambe ngai mwana nde nazali awa naza ata na force moko te ndenge nazolala elikya na ngai eza yo na mwana na yesu kristu na elimo santu bino bozala mabanga oyo eza kozipa porte na ngai na fenêtre po te bandoki wana baya kokotela ngai te ntango olobi boye nzambe ayokaka koya alali wana ndaye na mwana na jésus ndoki ntango ayosimba porte amen grand prêtre atemi na porte tokokota ndeni yaya kindoki eza il faut kosambela bandeko na nga bosambelaka jésus il est mort pour nous. Mais eloko ni esali yo lobaki ndoki eza zo insiste pe na makasi boye oyoki lisolo nini nayoki lisolo te omoni mikeye matoto ya sa émission epa na yo bakestion opoza yango opreparaka yango te eyelaka yo tikotaki bareponse ngo napesaka yo so nabimi ka wana ozongisenga na oyeba su te ezaka œuvre d'esprit o biso tolobaka awa obi ntango nasala émission so tinenga nazongela lisu kotala yango nga moko natala yango na vana partage ntango tozolobaki kindoki ezali ndima nga ngai tata mobima nakolamuka te na ntongo naya koyebisa mwana ngaki kindoki kindoki eza pa bato bauta Congo to eza pa bana poto babotama to eza pa kindoki ekomi partout yaya na bana poto bana poto bakomi komanke baparent respect eza kindoki te obeti parent na yo elo ne pousse yo esprit satanique eza kindoki yaya tala makonversio tokoma komona oboti mwana yo papa po tobanda kotanga tiki bien na Congo oyebi ke enseignement na biso ya Congo eza vrai enseignement koleko ya France po tozwaka enseignement belge soko ye na diplôme belge na moto ye na diplôme français bazwa moto na diplôme belge liboso ozolaka tala ke totanga matière ebele na kini mais awa mwana akendeke matière 4 matière pamba vous comprenez c'est-à-dire enseignement biso tozwa bacours biso tozwa eleki oyo ya France moto atangi na Belgique aza na avantage na misala partout bon éducation belge eleki éducation française alors ntango toba makambo oyo bato baboyi bafinga na bango mpo bandoki bakofinga ngai mais la vérité en face kindoki ekomi partout bapaster bana kindoki bapaster oui paster asuta kindoki bandoki bapaster bakomi okende ozwa kisi banigéria akindoki okoti deja te ntango ozwi kisi est-ce que eza permis mpa nzambe moto azwa kisi atindiki yo mingi okwei omona te bato bakokwea baeglise eza kindoki deja kindoki ekoti ti bazokanga na mokonzi président de la république mpo ntango akonome banome ye ekomi kindoki partout so totali banani barosécristien eza kindoki bafranc maçon eza kindoki oke na franc maka okato apela nzela mokuse yango oyo te eza kindoki oyo ya nzambe ewumelaka okoza pe ti okomi na age na nga nano ozwa te epa nzambe eza boye mpo mpa na ye 1000 ans eza lokwa un jour ti okufi mpe pauvre mpo ye aklasaka yo ke okozala 100 ans na 100 ans yo okokisi te odaye me bozwi na yo etangamaka na 100 ans alors oyo bato ebeyaka ke tokota bakisi
bake boko nini Dubaï bakapo ebele oyebi toloba te po bapetite sœur bamama bazali nyonso niaki ndoki oyo mpenza ya nzambe ewumelaka tala mbula nga na yaka poto ti lelo nayaka na kati ya koluka me bao baboya kozela ya nzambe bakende nzela ya mokuse bato tobwakaka nga na yo wana bato ya nzela ya mokuse okobituna te vie na ngai movoto azalaka propre du 1er au 30 mais pourquoi kozwa bamilio oyo bato tokaka ane propre lukwaka ata bien etinga te mais okoye chef boye boss boye yo soka babenganga boss donc aza courage te nabokoli bana na ngai bake bauniversité basisi bauniversité mais kenakende kosomba immeuble ya Kinshasa o bato lelo bato baye sika baosomba baimmeuble par quel moyen na kindoki na bango oui mais soki kaka olandi nzela oyo ya nzambe ewumelaka mingi ntango mosusu mpe odaye mpe otikali kozwa mpe te mpo ya klasaka yo ke bozwi ya asha movoto ekobanda na 90 ans ngai nakufi na 88 ans ozomona Très bien. mais bato ya nzela mokuse kindoki koboya te mike kindoki ekoti ndenge oza wana ozolamuka mpo nzambe alingi yo alo yo mpe linga nzambe wana Amen. linga nzambe wana kindoki ekomi na poto na niveau 0 tala mo wana ekomi mike olobai tolika moto wana nalingi ayaka awa te mike abandi kindoki na nzoto nanga pourkui ifotangaka o bateke mike alingi nayakuna na studio na te kindoki ewuti wapi mike abandi kindoki na nzoto nanga So banani baina kindoki na poto parce que bi kindoki ezaki te bakongole ya Kinshasa bakongole ya Braza bangole mata bacameroun banini nyonso na kindoki ekomi na poto nga na mwana poto oyo nayaka mwana moke mo wana ezalaka te emike nazopesa baexemple ezomona te likambo nyonso moto wana akozala ndoki te pourkui ozotanga kaka okoba moto wana esprit mabe biso ozali kala olobi na moto mais yo oza esprit mabe mais lelo ekomika yo na kindoki mais oui kindoki eza solo alobi na français yemola la voix du peuple c'est la voix de Dieu quand les gens parlent de la sorcellerie mais c'est la vérité en face on a likambo te noki moto wana aboma ngai moto azobanga yo déjà pourquoi parce que oza ndoki azoso vérité nike nzambe oyo azwa yo Kinshasa ti poto karama na nzambe na yo wana nzambe apesanga propriété nazalaka na yango bobenganga les nobles omoni mais bino bando oloba bosalaka bakisi na bamusicien acha yo ozalaki proche ya bamusicien ya est ce que yo moko nde oza wana obongola motema na openda bien nde oza wana okenda mpenza omona paster moko oyebisi ye makambo oyo bando osala na bamusicien merci nazoya okoti sujet moko ya bien nayebisa yo natambola na bamusicien mponga banda kolanda musique ba 13 ans so nauki internat 3 mois wana nazaka bamusicien so otuni bato kwa bavie danos kantani bomaka bamwana wana bandolanda musique mwana moke ozolandaka j'ai vu tous les artistes musiciens ti baifoleya ifanza Congo Tokyo azaki na orchestre ya Tokyo mwana matonge 3 kota bajolu kuna badaya mpo basibaka balabo akoma age na yo te j'ai vu tous ces gens là ndenge bakei ndenge batiki nga na yo j'ai accompagné les autres ake mpe kozwa pandemonium comme bokala na tanga pandemonium eza ake zwakisi wana wapi namona ona poto namona mpe na kini ngai
yo kolo mouvement yo fauteuil jaune ya yo mais ngai nake kozwa kisi tonvute yo na bato tu basalaka awa fauteuil jaune ekomi yanga. Oh. Ben oui. Namona yango. En plus. Namona yango na orchestre Kavacha. Banvute dona mobetu kolo mouvement. Tomona yango yaya. Et puis na poto na accompagner pe bato mosusu. Là il y a Kiss. Oui. Comment ça non? Arenyeti. Bonga sani. Azwaka mbongo akanga bino esprit bopesa ka ila ça peut raisonner. OK. Bopela ka forme ça peut raisonner. Un musicien. Ba musicien, aza musicien de ba musicien. J'ai accompagné plusieurs musiciens na ba mystique na bango. Donc lambano cher ozana on quand même sous moko. Alors nous pesa ka ko ka s'appelle lambana jio ezate pona yalata. Et que na ba masolo. C'est la vérité. Mais, on peut se sauver dans des lignes. Ce que ça y a encore. Ce qui est pour côté de Bisimba Simba. Ce qui Bisimba Simba, na yé l'équipe y a eu la puissance. Ok. Très bien. Là, on a ce que tout là dans Kolo. Tout là dans Kolo, c'est très important. Ngoga et comme il faut dire à côté Katsina, on a tout bande d'émissions dans Makambo. Na lobi na yo. Nzambe azaka nanga banda kala na yebisana batu mususu ba artiste mususu minene kito yo moni ndenge zana nzambe alobi na ngai yo il faut salela ye il faut comment passer na le pèse di kamona loba ko pe kakao na moni ye na lobeli ye etala na lala ki na moni boy ozomona asha babona ka asha bilamba asha boye asha mutabasi non naza ya nzambe. Comment dit petit Jean-François? JF. Bogart. Taille. Élégant. Moi, n'a pas mon beauté plus. Les lois zawapi. Pasteur. Nzamba bengaye. Mukola ko bengayo. Miki okotika biloko yoko. Ozomona. Na moni pende ko na biso Mathieu Kamani MK. Nzamba bengi. Voilà. Na yebi petit ngai leka Pasco Kamani bana 20 mai ba petit ngai 20 mai Mathieu Kamani Nzamba bengi atiki makambo wana akomote ya na ye na yebi garçon ba yembaka awa ebele komona nani na otomona epelelo azako kita ba car ba grand car na kina muto aredi abisi kombe zoki mangai asala VC ngai acha na kende kotala ye na hôpital ezala ya munene o epai nani mwana président de la République akufaki premier fils à président de la République ni wa Mobutu jo ala sala ka VC na ke kotala ye na kotie na hôpital bito sambela to prier abi obika ekutaki muno ketenga bi après ngala ki lelo akoma kosambela bino comment na paix du cœur oyo nyonso ekotikala nango biloko ya mokili eloko tokende yango kaka ndenge na beti boye yango nde koakompagne biso na sous-sol me bakar babiloko ya danger ekotikala vous croyez que nga nasomba mituka ya danger te nga nasomba bakar na basage bamercedes Sada matieli nga na veki kishasa bato oyebi bajipe oyo ava mutuka monene kani nzela nga nazalaki na jeep ya ba japonais na Mitsubishi Pajero na Paris awa bato to bayebi bonda okumba pe tala congolais ko so bya boya yo baloba oza permis donc yaya koloba makambo wana te mais bango balobaka bongo ti nalobi tango nga na aki poto moni lelo permis de conduire ekoma inani so apeso ka doki ya inani ba permis de conduire ya biso ya mboka esili biso ala poto tozesa ba permis fona biso vérité
Nous, on faisait permis international. Et ça là, permis international. On l'a dit, on l'a dit. Malembe, on dit à l'écart, la maïle. Et comme au tabaka, montrez-moi votre permis, tant qu'on l'active pas votre c'est de ça l'auto-école. Bah, bah, quelle chance. Au Tiango, permis, ça qui n'a valeur, le quoi, permis Angola, exact, tant qu'on voit cadeau, au bois qui n'a permis Angola, va payer permis. Il y a français. Chico est là que ça, nini. Dieu moko, mbila moko esprit mabe, tope yanzame, n'en te éviter. Aïe, la qui s'y permis congolais. Histoire vraie, dans la cité. On a eu qu'à changer permis. On a changé permis. Bon, problème il y a qu'à carrer là. Mais ma carte, Johanna, Bangu, à Soudan, a permis à Kima. Au moins, il peut pas avoir une histoire de solo. Donc, on va permis. Oui. Aïe n'a permis, bah moi n'a qu'à pas changer. Parce que permis congolais, permis zaïrois, parce qu'on change en gros. Ok, pendant na cité, pour les robes sur tout ça, il qu'à pas Paris, hein. Bon, n'a pas la préfecture, sinon il va encore calater. Ok, nini, bon, bon, peut-être qu'il y a un récépissé, bon, non, a permis n'a qu'à mboka. Bah changer au permis. Mais Joe a quoi là comme un camp. Aïe qu'on changer permis. Babinga pezambi là bon joyeux asala tamwa ka pona kata préfecture espace vide na kati bakar pe ya bantu sape tonda no bakanga bachango wana bapesa éclair yango beta ka tour oui tout le monde que ça vraiment oui comme m'a peu ça permis na mboka na bino so si to pe so permis no konto ka bi ata ko me mate na chata boite awute pe Congo kalate Bango. Bango atikala na clé boye, clé au bagage ya kocha démarrer. Akima na yi. Abia ce qui bateau to pe on va permis à ofele. Ba bi na o comme maté. Ya o permis à limoso o esambwa ki na poto permis à roi. Mais va permis sur ça qui va ko changer. Ya ba Sénégal oui va changer. Surtout Angola. Un permis international, au moins, tant que vous avez biso tout passer par étape belé à vie. Permis international, les alaki. Permis, monsieur Isaki n'a valeur, il y a un centrafricain, il y a Zaki Nango. Si l'Europe, ils ont la valeur, au cas où la préfecture va changer. Mais, permis, il y a Congolais, une année après, communication, ce n'est pas plus au cas. Car de séjour une année, comme écarté. La question surtout comme on a chauffeur et ambassade. Habite sur Talak. Chauffeur et ambassade, il y a Sénégal. À Tambola, qu'on a permis, il y a Sénégal. Mais à la carte de séjour, il y a 10 ans. Moi, c'est mon cambila, là, t'es le cas coloca. Tellement la moupanzi. À Télémi. Oui, donne-moi ton permis, mais dans la chauffeur ambassade, car les ambassades, problème est zate. Tout le monde est en corps diplomatique. Personne ne a permis. Abi ici permis. Je ne suis pas capable de conduire l'ambassadeur. Permis qu'à Sénégal, oh oui. Personne ne carte de séjour. Après ce carte de séjour, il y a 10 ans, mais tu n'as plus de droit. Mais oui, normalement. La mémoire a passé jugement Kalaté. Et puis, à cause de ma soukar et ambassade, qui a quoi un permis français, à ce qui papa, au moins, il y a quelque chose autour de la cause. Il y a une autour de la question. Il faut jouer dans le Congolais. Pour Congolais, tout ça, il y a mon année, tu as évité tout. Mais au moins, il a évité. Parce que surtout, le permis international, les alaks, ils ont alaki. Il y a plus de temps pour la langue. Mais tant que comme ma cabo qui va comme Koboto là, tout ça qui va permis. Ok. Voilà.
VH pour bato bayeba yete azalaka na permis abanda kokumba awa na kati ya France donc azalaka na permis oko dio ya Koffi Olomide audio ya Koffi Olomide okyo wana te na tuli so oyoki audio so oyoki te toleki na biso tena yoki na ngati oyoki na te ok audio ya Koffi Olomide te ezali pa ba toile te eza na toile séquence net moment kulutu achama voto Fabregas abeta i concert samedi mais a réussi kozwa visa te musicien monene na mboka na biso aza jeune oyo asala type na kombo ya Mado beta mais ambassade epesi visa te yo zo comprendre nini na réalité epesi ba musicien na te po ezaka na carte de séjour ya Belgique oui epesi ba musicien na visa te yo zo analyser nini à propos ba visa vis-à-vis kaka ya Fabregas te mais ya ba artiste congolais est-ce que ba ambassade oyo eza na Afrique na Congo na mboka na biso précisément est-ce que ba respectaka ba artiste congolais parce que Ferrego la pe nzamba sunga ki kuta zo yi moi quelques visas mais la majorité normalement Fabregas a plus de 30 visas 40 visas surtout compter ba musiciens ba danseurs ba danseuses ba to betela ba instruments sécurité nae staff nae aza musicien professionnel Ferrego la so gazo voyager normalement faut voyager même na quoi faire nae même na moto alambela kae so gazo keni ti ba tourner nae mais la logique à Congo de l'autre la réalité moko ya prendre ma visa banana bandolo wa mambo wa musicien na TV non non comme musicien mo ta date ba pesi ta visa mon côté mais concerne za annulé te yo zo comprendre ni na phénomène visa yo bino bozo kanisa o bino bokanisa ka bokasa réalité te omoni ba mission na ba yaka ba futa ka impoté banda la nuit des temps ba futa impoté bazai ko ya sima ya mije nyema o déclarer ba impôt na yo o futa ka ba impôt na yo o zana ba compte bancaire na yo bakotala baza kotala ngai à l'époque Dieu me voit parler tous ça qui na ba frontière France ezaki à part Belgique ezaki Benelux c'est-à-dire la Belgique la Hollande et le Luxembourg alors là na lingaki beaucoup là que de kobeta na Belgique je croyais ça à la légère na kende na ambassade de Belgique ezalaki awa na nini na Champs-Élysées na koma na ye na biso oke na lingi akende kobetisa kuna papa eredi akufi te sino akufi te tuna bango eloko ya liboso atuna ngai awa ofutaka impôt na bi wi bakomeli ngai liste ya biloko tuna koya na ye na yango mpe nalakisi bango olongo betisa papa na Bruxelles na Bruxelles ok na salle moko concert noble ya so na ambassade ya Bruxelles ya Belgique awa na France la Belgique je m'excuse na ke kozwa visa kuna parce qu'à l'époque pour que de Belgique il faut avoir visa ok voilà bapesaka ye liste ya babiloko tuna koyela nakokisa nde baye kopesanga bavisa bapesaka ngai so 22 visa bamisa bakokisa makambo te soki abetisi conseil azwi mbongo na ye sobala kiri na kisasa bafutaka mpe impo te impo loko bafuta yango te yaya omoni mutu bayebi te ya na banorme na yango kaya Petit Efanzo akoma na bagrand producteur oyo baza koassurer makambo na ye Fabregas mon petit c'est mon petit est-ce que Fabregas na Belgique afuta impôt papa yo komo futa impôt na kanisi so futi na ote tiaka na mutu na ke jour so akobimela olikama impôt awo batikaka 2 ans cette société ne coûte 2 ans 3e année bayelikama impôt awo il faut tia na mutu na yo tant tozopesaka oyo basali enko te bamiso bafutaka impôt te so azwi mbongo na ebeta kimikimi abosani ke très prochainement akokende ambassade
bafaute ebele batikaka bafaute ebele omoni mundele ata obeti nguma ofuti te bapesi yo contravention mokolo kende osenga nationalité bakolakisa bi papa kende na okofuta banyungu wana Michel Congolais na population ya lelo bayebi ntina te bayebi yango ntina te excusez nga nde bayaka wana bazwa bacarte de séjour oui d'artiste musicien tout bazwa carte de séjour na bacondition nini abotisi mwana poto oyo aza na nationalité nsima mwana na azwi mokanda mais ke bareconnaître ye en tant qu'artiste musicien oyebi ke yaka deux congolais oyo bareconnu comme artiste musicien awa na poto na France King Kester Emeneya et Papa Wemba tous les autres là bazwa mikanda nsima basi Papa Wemba azwa mokanda eteke musicien en tant qu'artiste musicien Kester Emeneya azwa mokanda en tant que musicien abwaka ngunda te eloko te musicien moko te Safro Manzangi baza wana tuna ye baya mpenza poto na voix normale en tant qu'artiste musicien bazwi mpe mikanda bazwa mikanda mais le reste abotaki na mwana migengema abotaki na mwana ya Chamafoto yango moni sérieux bato batelemelaki makambo wana bazobotisa bana bazoassume role ya bana na bango te azwi mokanda akimikini noko on est quand même des parents responsables omonaka mwana akomi koya na poussette aye kotika mwana epa koko na ye mais papa abeta miziki kuna na Congo akoassume eloko te baba irresponsable numéro 0 ngalika so ya musicien te mais eza rancune te entre bango na bango bamisien parfois yosala bacele baninga non y a pas de cal cal kala bazaki mpe kofundana mais lelo kala esimba te makambo ezoprogresse mingi nayebisi yo lobi nakoya awa nakuti bakolomboka bayi kosenga yo nani ofuta impo sikoyo soki moto ayebi te bateki mingi oyike bato ya leta baleki pa mingi non mabele ya bango bandako tu ya bango il faut futa nga azwa location vente mais tofutaka baimpo nayi nani komona impo ye ntango wana na franc français 1120 francs français oke mpe tofuti Congolais akomprenaka te il faut bakende no komikomisa ke on est des artistes Papa Wemba azaki na mikanda mais ntango akotisaki makambo ya bangulu bokulu akende prison eloko bango bazobosana na étoffe na ye ya grand artiste musicien akoki koya na bato mais na entourage ya bokulu bato mosusu bakotisaki magwi loko afi azaka na ye mpenza azaleka mongongo na ye makambo etikala baadministration etali ete administration aviva baprofita bamema bandeko na bango bamema bangulu ok lokola bazali kotala bamonaki responsable ye lisolo Papa Wemba ezalaka combien de personnes aka nabo 200 et quelque baya bagroupe na bagroupe 200 et quelques oui alors que beaucoup azalaki na droit 78 musiciens oyo balika baakompagne ye ozomona moto ateka ye te kioloba yo moto ateka te mundele azalaka azobatalatela malembe tuyale ntango bajue bavandiseli boye vie mawangana eza andima eloko mpe bokulu abeta boloko ya molai te mpo andima soki awanganaki elinga esukela ye mabe estce bikiki okalongo abeta na Belgique boloko
na makambo ya bagulu nyoka beta boloko vie bauti kolibere kala te obote ke zaiko za kobeta ki avec lola mwana sa nyochi azaka na kati ya makala yepeka bangulu oh yaya mundele azaka zoba te soki bino ozokanisa ki bato bazozwa bavisa wana boye na boye soki eza bonne et difforme te un jour bakorécupere moto azwa apesa bango bavisa wana na mwasi wana boye nakomoka komba mwasi moko Catherine ye aza ya France te ye aza ya Schengen so balobi Schengen makambo eza na Belgique na Bruxelles de bouche à oreille soki ezalaki akoti masolo ya lokuta un jour boyoka kaka balongoli ye kuna azongi ya babombi ye congolais ayeba chaque artiste et musicien kede kokomisa na culture et art en tant que musicien déclarer bamusicien na yo mais yo déclarer bamusicien te du coup parce que oza musicien moko yebani bapesa visa na ndeni ngala mukanda ya poto ya solo j'ai mes enfants n'Angola oyebi mon épouse n'Angola mais oyebi démarche ninga na salite tipo wa kodibake na ya nekiri na mobimba kede boy le ka boy zonga boy kende na mairie mwasi moko na kende ipana ye madame Dibois nzoka moto responsable ya makambo na ngai nyonso kaka mwasi osola na ngai mpe na kende na vanda na ye il faut aller voir madame Dibois monsieur Acha quoi encore na pona ba établir ngai visa moko ya famille mobimba il faut pas passer par yo yelanga papier boy oyebi ke toketi na 17 bapapier ya 5 ta yebisi na attention vous les Congolais malgré koza na mukanda koto oyo tokanso français mais boza bato magui il faut parler à Saint-Denis tala ke madame wana aza madame Argenteuil nayebisanga ke bapapier ala kokende lukao na Saint-Denis te parce que on connaît déjà la chanson. Yaya, Congolais, azo comprendre et pas été. Il n'y a aucun trucage dans ma cambouana. Pour moi, si on a yibi, que n'enga za ko pesa ba visa wana. Un jour, elle doit des comptes na Schengen. Schengen, très bien. Kulutu achama voto n'a pas parole. Où est la rani? Ah, wana pire petit nangai. Pire petit nangai mais auto balo webi. Abali mwasi na mundele wana. Na mwasi na ye mundele. Kako wa bazana yao. Ka wana. Bon pourquoi inviter ngati? Abali na États-Unis. Ben inviter c'est les bana. Na lobi ake ba na États-Unis ni ye ni mwasi. Petit nangai bo mena poto poni bo ko sabiso. Ah ke bala na États-Unis moni ba vidéo. Yo kana yebisa yo tout na ngai. Ngana ke na États-Unis trop jeune. Yake kolo. Il n'y a pas 2 ans, et l'équipe a 83. Dans une dernière aventure, il y a un passeport à bisoter. Il y a qui, tant que nous sommes jeunes, il y a un Sénégalais qui est en prison, dans la boîte d'Arcy. Tout le monde a un fort dans la chambre. Il y a France, il y a les États-Unis. À l'époque, le passeport sénégalais, il y a les États-Unis sans visa. Olandinga. Ngabika pena le okabilo baloba biso ba jeune. Na le bi za boloko ifo toke na biso kaka. Abi me yo za mukanda o ya bina ba Congolais wana ko se ko makambo ebika ne to. Mais na ko betelo ba moko ya passeport ba Sénégalais abetelanga passeport. Tokoma. Na New York. Les emplacements avec un appel de mémoire. Notre place africaine. Comment on maison africaine, voilà. Maison africaine. Maison africaine, on a dirigé
Nawara, sénégalais. La grand prêtre kuna bango. So boye, bango va jubiler. Oyebi, groupe sénégalais, bato ba yebi, bana. Les bana. So boye, ba pe so carte en tant que bana. Ça dit au moins, baté kakana ba là-bas, au moins na nini na kota ba on est Trocadéro. Au moins ba tout mo baté kapa biloko, ba deke, ba biloko ba bana. Jowana, abeti Kiwalof. Bango va couper sur place à Kolala. Bango moko va couper ça yo. Marchandise au Badakoteka. Ti soko progresser. Aujourd'hui, si balar na bango, au comme la capitale na yo. Avec le match, aux UP Kiboba. Mais dans un premier temps, aux va à la maison africaine. Tokoma. Oh, bah, je vois qui m'a handicapé, hein. To solo li bazui bali passa na biso de faut bango bazwango ba signaler l'immigration qui bato yo baza na ko dépendre na maison bon américain so na ye ko va dépendre yo visa na ngeza ki ya 1 mois ekoki soki na débat na ke aéroport de soki te bakoyo ya renda kuna mais étranger wa yaki akomela ki pana za wapi ngongana ya kozote ekoki bazogisaka même aux français tango yaki tu feras combien de jours oh 1 mois VHA ne peux pas information que papa Rosa ba Nzambe akosi ya avanda na États-Unis te akobala na États-Unis akendeki feti nazo vérité pourquoi les gens croient regarder na lobi na yo États-Unis pour appeler ça green card hein carte on appelle ça pour green card il faut vendre 5 ans ok au petit prison et l'autre côté il y a vendre kunati hein tu comprends merci na bandeko tout biso to la photo merci na bandeko tout ba biso enseigner pour moi poser belé botala biso merci na le vénérable grand maître Choisi Matata, merci na Chancel Mbemba de Midi, ya Papi Matala Matos, Miroir d'Angola d'Acosta, merci na Sultani Poison Kasereka, merci na Evan Tumba, patron na Kation Vex, Jimmy Chimanga, Mama Philibertine Samba, merci pour tout, merci na Thierry Loubadika, les cavaliers solitaires na Kati États-Unis, Arnold Bash Mutunanga, Topesi Mbote Fabrice Moulele ya Molex, Topesi Binombote Roi Bilamba Kerin Tsombo, Ogipste Paris, Junior et là plafond patron, Topesi Mbote na Papi Koba l'homme prudent, Topesi Mbote na Kofi Panda Pile Lolelo, Nadine Nzei fille ya catalogue, Topesi Mbote, Topesi Wadon Fumu grand prêtre patron Wado Fumo Topesi Mbote Junior Elbito coiffure na Saint-Denis, merci na sœur na biso Magui Ntsenga mokonzi ya Weston mère na biso Topesi Mbote maître Junior Okito Topesi maître Jonathan Makolo Mbote maître d'Angola maître Angola na Kinshasa Topesi Mbote maître Toxic Nyamasolo maître Zamba champion Baptiste Topesi bino tout Mbote posé belé pour la biso c'est le moment Topesi bino Mbote tozana achat mon vote tozo analyser ba actualité nyonso eza na toile tozo analyser ngo na tolakso photo robimela Ferregola l'artiste Ferregola le 26 avril Paris la Défense Arena oui auto dit ça Ferregola auto dit ça plein ya ba super plein plein ba super plein sold out sold out donc ba etangi ba tobite ekoki sold out Ferregola fermé assurance nyoza nango ozoloba boye ke Ferregola la sold out tunanga pona nini pourquoi bato biso to bato ya bato affaire babenga bana bagolwa bato ya efanzo to benga bana bato kaka bon bato efanzo bango nyonso bazaka eloko moko
bayaka baconcert soki fere akobeta bagolwa bakoya y compris bato efanzo bakoya soki efanzo abeti bagolwa mpe bakoya parce que tozanga nini soki mwasi na yo alingaka fere yo olingaka efanzo ntango fere azobeta mwasi wa biso na okende concert yo mobali okolanda ye bo balelaki tendi lokwa biso bakitendiste na okende mpo mokili emonanga ndenge na beti forme bapeti na biso mpe lokwa baroi bilamba abetaka forme akolinga efo azala omoni ke ekotonda ekouta ba États-Unis bakoya Australie namoni mpe bato Australie bakoti makambo yango ya bilamba bato ya Nouvelle-Zélande bakoti makambo yango ya kitendi epa bafensa bolenge wana na London ebele bakoya Paris koloba te mpo moto nyonso akomi na moyen ya kosomba kitendi alingi tomona eke ifo nakende bamona nga mpe alingi bamona ye mpo migenyema ainvite une émission aya kosala ekotonda faire egola akotondisa ozokonte mpo ozala le 26 avril na Paris de défense avril le 26 avril toujours nazo biso eloko tobosana soki nzambe alingi très important soki nzambe alingi nakozala mimi chike batiki biso abande kosala meme publicité ya stade ya Kinshasa ayebaki te ke akokende ayebaki te ke na poko wana akokomi ebembe nga mpe te nazosola na yo awa soki nzambe alingi akokota fere fali babapeti na ngai donc nazalaka na choix te kati ya bango mais sauf ke fanzo azalaka nde neveu na ngai mais ngai nazwa bao bamaster bato bakomisa bango binemi bango mpe bandima binemi wana mpo so bandimaki te bakotombola na telefone master ngai na problème na yo te kolanda bagolwa te kolanda bato na ngai te tozala na biso na viva guerre wana o ngai moko nazala ya jibe mpiano papa chéri na werason bato bakabola bango nani biso bameromane bakuna bato ya toki bato ya jibe bakuna baki bato ya fali ya bango telekaki na makasi mpo ti lelo tokóma binemi ngai azalaki na bamasa na ngai tokabwana mpo ngai akendaki mpa papa chéri bango bakendaki mpa werason ti lelo ekomaka bonjour donc bakosala plein soki françois abeti awa akosala plein ndenge fere azobeta akosala mpe plein ya nyama akrake faire egola fere parce que mikolo babi faire egola nayebi te na histoire ya musique na biso soki si omona jeune moko aza mpe bon terme na bagrand leader ndeti Koffi Olomide aza bon terme na Weranson aza bon terme na Jibe Mpiana banyoka longo lelo faire egola bato baotraité parmi des artistes oyo aza les plus populaires lelo na jeunesse tala yo monde ozoconfirme pla craqué nano concert ebeti te soki nzambe asungi tokomona pla craqué le 26 avril kozala bon terme na bakulutu wana mpe bakisaka nini na musique na biso yoka na explique yo lelo neti nzambe akotanga humble Dieu est pour les humbles Dieu est pour les orphelins et les orphelines Dieu est pour les faibles olandaka soki okokisi makambo wana nzambe aza na yo soki oza simple ozo comprendre nzambe akosunga yo po tu moto adirija nyonso ya nzambe biso ata mokili on est que là on parle mais décision mpe ya biso euti na nzambe pema onga nazopema euti na tata nzambe eloko mona ngina biso atango omoni baprise otie prise na courant lumière epeli wana biso bato
nzambe atie prise yo peli migenyema nzambe atalika migenyema mpe olobela mingi abendi prise mwinde kufi kama biso amona mokili to ande wana ebe bayeba te ke ye Dieu atiela biso baprise ala baprise bilibilibi ange ne baza wana baolobela mingi to longbenda na prise amige wana ba uli ekoti pana osadi odaye ngai na mayelu nakoma nango po motu mpe so mbula ekomi ebele okomi na intelligence na sagesse ndenge alia nakoma na intelligence na sagesse nakofana na boye ti nazongi ndako nabule ti nakomi kobule po sirio te ifo ezala azala wana mige peti moko aluki vi na ye non c'est normal amérité wana mais eloko bato ya mokili babosanaka ke nyonso wana ifo ozala simple nzambe atombola yo ozala simple ngai naya koluka tosala émission te yo moto ezanga vie na ngai asali mo eloko ya kotianga po pourquoi paleki na ngai naye natie opoi banda oyo banda tozaka ngai na yo tititititi mpo nzambe alingi tozala eza le hasard eza te nzambe na bolingo na ye petit frère akosala le plein ndenge olobi ka trop simple c'est bon eza danger te na musique na biso kozala bon terme na bakulutu bamosu amona yango danger ndeti bakoyiba succès ndeti moi genre faire lelo aza bon terme na JB Kofi Wera eza danger te mpona ye to eza avantage mpona ye parfois eza avantage mpona ye kozala simple soki mokolo ngai na koapprendre ke na bato nao nayoka te oyo efanzo azaka boye nakobengana efali pardon mokili eza ya yo te avant yo koma boye mikolo bazalaka bikitisa bayaya basolola bie mpona yo la voix du peuple c'est la voix de Dieu nzambe la kotombola yo nakoyebisa ye parce que on a vu nga ebele ya mbulo na ona mona ya musicien ebele nazaki na vie na nga na olinga soki vango le big boss vie moko simple ayebi nga te na apprendre ke pa bango ezalaka na lukando na kasavubu nakende inde ti natema na babrike moko ezalaki pa bango wani nakende olie nalinga oyo azalaki à peu près age na ngai c'est-à-dire lekende soki dia nzenza Emile Soki me ngai makila na ngai etili ngai nalinga yaya ake mpe na telemi obi ke moto oyo kolinga ye mpe akolinga yo je te le jure namona via na bima aosola na mere na bango na leki ngai mo ya bodwe napesi mboto ayebi ngai ya bodwe oyo alanda nani sere wana pardon eyenga donc sere ya oyo akomaka mpe ministre na mwa mpenza via na bima eyo peti yaka rêve na ngai ekomi réalité peti zwa casier wana kotisa viasa utongo so na Renault 12 ou Renault 15 nazwi casier mpo rêve na ngai yango wana nazwi casier nakotisi kota en voiture tokotinga na vebu tokomi kote ya bongolo wana édition moko ezalaka wana bango azobisa édition la misette tokotia na mikende omoni tozwa baboki nazwi baboki apenga laka na futi donc ndenge nga nakaniselaki ke na vi na ngai fale vio nakuta na ye esalami on un jour bolingo ya nzambe etindi ngai na vie vangu soki vangu tomona on un jour tokoma motu moko nazwi kazi nakotisi tokoti aveni bongo buveme toketala mwasi na je tosala ye basololi ngai atikali na apuye ka na voiture ti abi toke nabwa kwapi nabi na inzi yabe lobi oleka na palais ti nakomi proche ya oyo biso bato ya mokili tokanisaka yango esalamaka ntango yo olobaka ke ngai mosala na yo olingaki yango
ngai bana bomona nazali kokatisaka bilamba ngai natikaka moto ya bilamba ti so nalali naotala mikenye naolata ni mwana tanga te oyo naokanisi bazosanga lata bana na bini nanzela bato te bien habillé monsieur oyo nyonso ezali eloko te vanité de vanité mike tolingana. C'est très important. Fali na fere bakutana basolola. Il y a trop de songi continue makambo wana. Il y a aussi des artistes ya mikolo bazotia bango songi. Les qui sont à déconner na parole. Benga ye na téléphone. Solola na ye. Mais yo kamati sikoyo otali fere o approcher fere. Fere ana tina na ote mais yo approcher ye pourquoi? Pour otia moto epela. Oyo atmoni na fere ba okanate akime pa fali. Donc biso bato ya mokili bato azotia ba petit na ngami balana conflit. Bana mbale baza ko tambola. Moi je les ai vus na Château Rouge. Mukolonga na biso qu'il faut pour quitter quartier latin. Na biso ba mon ba bazaki ba mon misato. Ye nani Drumer Titina na efanzo bango toi. Efanzo a répondu "Oh vieux biso to lo wana biso te po viana ko ya ko le kabiso." Na répéter likambo na ba émission tout na sala. Lelo basala ba mangomba na bango esimba. Normalement il faut baza mutu moko. Bon, mandé pe comme un conflit et ça la peut bien. Oh, jibe na wera bazwala na guerre na bango wana. Très bien. Bango balé pe bazwala mais sous qu'en fin de compte, sonza ba bominga na yote un jour moi bango loko la nani jibe na wera ba comme loko moko. Ba oti ko zambo ko yebilo ba bete stade wana ba jouer grand là. Ba 120 000 na yokaki. $120,000 au gana auto revaka. Mais bango ba jouer na coup de baguette. Nana ndimaka ke ba okutana. Entre temps bato atikala na ba guerre, na ba conflit, pour na bango be ba mbale ba jongana. Un jour okomona penza ke na sambelaka eloko na yo kende musika okoyamba bango penza bafani na kicho bango de. Okoyamba ka bango. Un multimillionnaire akoya atie mbongo bobeta. Babenga oh noko obi ke kotana 500,000 ya leo. Yaka. Yamana parfois bato bazo bomana. Na pesa ba conseil batika. Biso to mikolo to vivre génération wera na fali. Wera na jibe. Mais lelo bato biso bako pesa wera mbote te. To alobela ka jibe trop. Bato biso ya wera bako pesa jibe mbote te. Po alobela ka pe mabe ya wera pa jibe trop. Ozomona lelo comment soni. Ngai na ebisio, je me rappelle na zaki na kini na landi kama na nga Roger ni wa que je salue na casino du salut pembeni ya bureau ya Kimbuta mairie de Kinshasa na kota boye mutu ngana ntsona le roi de la forêt na kasa opia ngambote te po ba kukileba ke lieji beliasha heureusement que nazaki na mwa munoko bush kuji na loba mabe na ite ta viena ngai ntsona ya mpakai to yambani uza omfort ce qui binote ndetole nyama sadi jibe lelo bakoma mutu moko on a makumba musique tellement à vivre la réalité ya mokili nabeka ko boss mike bye bye tinate obiluya vieux moko luya plume d'or la plume d'or Michel Alulu lui je l'ai vu tant qu'on va na makamna ye o mususu nani ako ko vana biso na Angola asa na mission asa na chaîne na ikuna Congo web
Okolo Congo Web. Congo ekone nani azaka mwana poto afala na Allemagne namona ndenge azobanda mais lelo akoma boss Lusakweo mwana yalo la ngana etolia muteke esika moko aujourd'hui boss petit na ngai ozaki na Londres Grand Lac tolia ngana ye sani moko aujourd'hui boss et pourquoi pas Migenyema Nzamba Osunga eko salama okore merci bato poto clôturer émission. OK merci voilà tata Nzambe na sepeli ne okutinga na neveu na ngai qui est tout autre que le patron Migenyema, le patron de la presse congolaise. Yeyo, n'a eu chance na vie na ngai ya kozala na ye. Apesanga pe ba opportunité belé. Mais tant nazobwaka bato bandeko bozalaka pe na bolingo. Tozalaka pe na bundeko. Tango moto abwaki yo sala ata plaisir oso penga sairo esani oyoka mabanga penga boy ndeko na ye na kaye abwaki yo me oyoki pe osepeli esili pe tokuta no pe ata 1 euro te biloko ali fo botika te noko mpo nga nalata kravate osimo nalati oyo kono boteng bakomi mpe wa boteng micro na kati ya ebeba pardon boteng on a lati boteng bon ça bien fait je prends micro boteng oyo ebimi mbongo mais ce qui ngana tangi komona okanisa pe ya sombaki pale ka propre na pesa ta moi 100 boli ko sala ngote bon moi je dis ba yu mamuko ba bwa ka biso feli et quand on a lati eza des garçons c'est 600 euros. Mais bien au sunga biso za mukama avia peto baxela je dis pas bien si bikoti mo le kwa via linga bikoti ya milai ba 506 personnes on a boakaki boka belinga ta moi 500 et ça ngana so bikoti bisus tout ça monter à ma vite nous on donne aussi de l'argent aux musiciens vous finga kabiso o ba via ba zoba apesa musicien mambo lelo musicien boakayo nangana bwaka yanga eleki boyanga mokili mombezo tala epa mige mokili mombezo tala mena bwaki yo mais na motema okabati bon to soki wana merci nazobwa comme d'habitude kayango kaka ezaka yango ebandi ko froisser un franc peso kotati bon je commence à connaître toujours mon ami personnel Washington, grand pays, les grands mini-quoi. Nzamba Sumla, moté à Malam Tambola Nango. Vincent Bolenge, ce grand sapeur qui est toujours prêt à découdre. Bambo Tebele. Godard Kwanza, les full mikilistes. Ozana Kini. Bambo Tepa Ozali. Banama Toriyoso. Sunga Bango. Merci beaucoup. Kitoko Mvemba. Là, son vrai bakitoko, mon ami personnel. Mon akan Richard, tongo total na balopango. Bambo Tebele. Papito Kindudi. Papito Kindudi. Moninga ya Matata. Il a choisi Matata. Choisi Matata. Papito Kindudi, moninga ya choisi Matata. Bambo Tebele. Jean-Cy Mayas, Forza Italia. Bambo Tebele. Cyril Kina, la légende de Mouchkino. Bambo Tebele. Rife Malenga, pas rigoler, nouveau marié. Maintenant, Migeye Maye. Rife Malenga. Rife Malenga, Bambo Tebele. Yona maman, ba nouveau marié. Nokolandu Michuri, l'éclaireur, Papa la Mylène, Bambo Tebele, Papa Yoyo,
Trésor Ngando, Bambo Tebele. Chinois de Kin, Chinois de Paris, Bambo Tebele. Patrick Meka, roi de Bilamba. Sans oublier, roi de Bilamba, en provenance de Angola, ye muta tortura kabana poto soki boye. Mais c'est quoi ye na poto azana biso? Roi de Bilamba. Roi Bilamba. Roi Bilamba, azaliao. Na bo sanité. Kofi Panda. Panda Kofi. Pilelo Lelo. Bambo Tebele. Pasteur Manhattan na Italie. Bambo Tebele. Mon ami personnel, Lieve Mazeko, le grand sapeur de Suisse, Switzerland, Bambo Tebele. Mambo Massia et Mambo de Dublin, Bambo Tebele. Un moutete là au Japon, Bambo Tebele. Mimi Matous, Bambo Tebele. La première dame de la Louvière, Bambo Tebele. Nabo Sanité. Mon épouse Blandine Bomolo Babou. Bambo Tebele. Jackie Matezolo nakati à London, Bambo Tebele. Bienvenue Mogrosso. Le Mogrosso le plus célèbre, Bambo Tebele. Nabo Sanité, mon jeune frère. Nakati à Kin. Mokonzi munene. Bambo te yango na tindeli yo. Bosale. Bosale nakati ya Bambo Tebele. Pona lelo tosukia wa. Po bato baza pe na simebele. Nga na leki liboso bato mosusu baoleka. Oya oki kombo te nani misho mosusu. Lobi. Bayoka bakoma na bango lobi. Mais kobosana te nalati ndenge nalati boye. Eza en direct de London. Lobi boko te eza biso akabata te mingi tie mon témoin. Il faut euti pa na ngai. Euti Londres ye awa. Merci, merci pour tout achat. Merci la bande de balandi biso. Tukutani bana ici. Nzambe abatela biso. Topesa mwana chance akende liboso. Merci. Kanda te zuwa te. Mingi nyema ayema be. Merci Kuluto achat voto. Merci la bande de balandi biso. Soki nzamba zongi te tokomonana mais lokola tozomonana toza envie tolingana soki nzamba azongi te lobi tokokutana lisusu tolingana na fauteuil jaune mais lokola nanu tokufi te tolingana po ba o bakufi baleki biso pene eloko te biso pe toleki bako pene eloko te bolingo ezala entre nous totika kosala na mabe lokola nanu nzaka bazongi te biso jalousie totika motema mabe totika kindoki totika bavie ya bakisi totika koboma biso nyonso tokoki kokana te mutu na mutu na mutu nzambe apesa ye étoile na ye soki étoile mingi epeli kokompare te na shaovia na ya po tokala ba te boso nzambe alinganga nazala pauvre miracle ninga na osala po c'est écrit ke yo ndenge okebe ozala boye mwana moke abotami lelo lobi akufi asani lelo otemi akufi na ye po ye nzambe alingi ezala bongo tozala bondeko boboto esengo tozala bien bolinga mige mpe akolinga bino amen. Merci. Soki nzambe ayete tokokutana mais lokola nana ye te tozala bien na mokili tolia na bato tomela na bato vivre bien to vivre vie na biso to profiter bien to bosana pe te ke mutasali kona si aza bi toyeba ke liweza. Merci.